Bonsoir. Bonsoir les Congolais. Bonsoir les Batou. Bonsoir les Batoués. Bonsoir les Bantou. Venez ici écouter l'histoire. Moi, je prends un peu mon thé. Bonsoir les Congolais. MSK. Bonsoir. Bonsoir. Et mettez déjà les cœurs, mettez déjà les étoiles, mettez déjà. Médar Ngongo. Bonsoir. Bonsoir. Baby Poka. Bonsoir à vous tous. Mettez déjà les cœurs, mettez les étoiles. On va casser le papo. On dit bonsoir maman. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, je vous salue. Je vous salue. Plein de grâce. Francis Moutan. Sandra. Mapieta. Bonsoir. J'aime bien qu'on m'appelle moi Ban. Ça me fait plaisir. Moutombo Noah. Bonsoir. Moïse Ngoy. Bonsoir. Des fois, j'évite de citer les noms parce que je ne sais pas quelle relation vous entretenez avec les autres ou quel intérêt vous porte toutes ces choses de peur de. Parce que mes vidéos, on le prend, on les use, on le use pour le... n'est-ce pas? Il y a des fois, en fait, je ne veux même pas citer les noms parce que ça fait... je ne sais pas, peut-être je vous mets en danger parce que les Congolais, balingala bango côté la danger te. Les Congolais balinga ko risquer te. Bandeko. Oui. En tout cas, vraiment, les Congolais, boyana no ebele. Tangi ko tia banzembo ba tout parce que na boy nanga vidéo nanga ba bandosa nanga ba avertissement. Excusez-moi, j'ai des lunettes parce que j'ai les yeux tout rouges. La petite ici, je viens de remarquer, elle m'a contaminée. Elle avait une conjonctivite, elle m'a contaminée. Donc, j'ai mes yeux qui sont tout rouges. Avec les médicaments, quand tu mets, c'est vraiment horrible. Et que, voilà. C'est pour ça que j'ai mes lunettes tout noires pour protéger aussi de la lumière parce que ça fait très mal avec la lumière. Donc, il faut être dans le noir parce que naza na conjonctivite. Batiki linga pas né ma zoaki conjonctivite netinga kaka kosukola misu kosukola misu on irait j'ai touché ça m'a contaminé puis c'est la période aussi des plats des allergies, la grippe et tout. Samuel, quand je vais me jeter sur ton dos, ou ya ko regretter nga awa. Tu comprends? Moi je blague pas. Moi je suis pas votre copine, je suis pas votre amie. C'est que vous n'avez pas encore compris. Quand je vais me jeter sur ton dos, ou ya ko regretter nga awa. Nga la sakana raté. Na bazoba, na linga ba blague mususu te. Donc, je te mets au carreau. Calme-toi et ferme ta bouche. C'est ce que j'ai dit. Donc, calme-toi. Tes bêtises là, vos bêtises là à la congolaise, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Vos bêtises à la congolaise, tu penses que tu es malin. Tu viens ici, hors sujet, citer le nom des gens. Vos bêtises à la congolaise, j'en ai marre. En tout cas, je vous dis la vérité, j'en ai ras de cul. Vos bêtises là des Congolais. Ça me dégoûte en fait parce que je vous trouve comme si vous étiez des gamins. Et moi, je ne veux pas collaborer avec des gamins qui n'ont pas grandi dans leur cerveau. Et c'est une perte de temps. I don't want to waste my time for nothing. Ok? Donc, babilo, kolabino, ba blague, nabino, ba mauvais goût, je n'aime pas ça ici. Les histoires des enfants, les histoires des blagues. Parce que moi, en tout cas, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne blague pas. Hein. Tout ce que je fais ici, c'est avec conviction. C'est avec conviction. Je ne suis pas là pour blaguer. Il y a des moments où on peut rigoler, mais quand je viens parler, je ne suis pas en train de blaguer. Je me prends tellement au sérieux. Et quand je vois les gens qui commencent à déconner dans leurs bêtises, dans leurs écrits, ça me dégoûte en fait et ça m'énerve. Moi, tout ce que je fais, je ne suis pas les gens qui ont dit ici, VH forever. Moi, je ne suis pas ces gens de personnes. Moi, je ne fais pas du plagiat de qui que ce soit. Je m'inspire. Je m'inspire des gens qui ont donné l'espoir à l'Afrique. Les gens qui ont cru bien faire pour les Africains. Comme les Lumumba. Ah oui, comme le Thomas Sankara. Comme le Kwame. Plein d'autres personnes qu'on connaît. C'est de ceux-là, moi, je m'inspire. Moi, je ne suis pas là pour blaguer. Si vous êtes, pour vous, des idiots, vous dégagez d'ici. Parce que moi, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train d'éveiller les consciences. Et d'ailleurs, je vais changer même la façon de parler. Parce que je vous ai appelé des papas, des mamans. Je trouve que ça ne marche pas toujours.
Ça ne marche pas parce que les Congolais, la plupart, on a respecté. Bah, éduca, bah, on a l'olengno, on a cola net, bah, mauvaises herbes. Alors, comme vous êtes des mauvaises herbes, moi, je n'en ai rien à foutre. Je vais changer la façon de fonctionner. Et je sais que beaucoup de Congolais ont un problème avec le français parce qu'ils vont te dire, oh, ils ont beaucoup de colons. Ils ont beaucoup de colons, tout le temps, sur la classe. Donc, je commence à vous mettre le doigt partout et vous me connaissez comment moi je fonctionne. Je ne blague pas. Ça, c'est vous mettre en garde. Moi, je ne suis plus là. Moi, je ne suis pas là en train de rigoler. Je ne suis pas là en train de faire des fakes. Parce que moi, si j'étais en train de rigoler, je n'allais pas être ici avec vous. J'allais être comme Bamoussous, Bozo, Mona Bango, Bazo Kende, na Batuna Bango, mais Bazo dénoncer Bango. Congo, Mboke Lengi, Congo, partagez-moi la vidéo, je veux que beaucoup de gens viennent ici. Congo, Mboke Lengi, ozo accompagner délégation, Nabino, Bukalenga Boeba, ozo accompagner Bukalenga, mais ozo comprendre des théories, ozo dénoncer Bukalenga Boeba. Mais ne sachant pas que oui, voilà, Bukalenga wana ozo dénoncer wana, ezaka président Nabino ozo dénoncer, eza batunaye oya tchaba bras droit na yo ozo fonctionner, mais waka kati ya Congo. Au moins siko place Congo ngo yaka spirituel. Au moins siko place ngo Congo yaka penza iloko makasi. N'est-ce pas? Boya Bukalenga Boeba, ba peso ba mbongo ebele, mais okomi kunoza tellement dessus na makambo moni, na kibumoto na yo malgré beba, malgré ozaka muto vulgaire, malgré ozaka muto changala, o dénoncer. Tala siko place ngo mboke koma ke lengi. Ozo comprendre, place mboka koma ke lengi. Ozo accompagner na bino Bukalenga Boeba. Pouvoir na bino, ozo kende nango pouvoir oyo, baluba. Pouvoir eza baluba, mais ngane tiso nazo cautionner pouvoir songolo. Nako lobelo te no kanga munoko. N'est-ce pas? Tu vas dégager ici, imbécile. Et tu dégages. Est-ce qu'on t'a dit que moi je sème à tout vent, je donne mon amour? Est-ce que je dois donner mon amour à n'importe qui? Et tu dégages ici, Samuel. Tu es banni sur tous mes trucs. Parce que tu vas me compliquer la vie. N'est-ce pas? Ouais. Donc, pouvoir penza, ozo accompagner pouvoir weba. Okomi kuna penzo tali makambo pouvoir weba zo sala. Obeti penzo zo beta. Obeta opesa biso ba vraie information. Oye ko sala ozo sala contre campagne. Koza maele za eloko o sala déjà contre campagne. Parce que baluba bazo yoka boye opesa bango kanda. Ozo ko yebisa biso ke wi ba sali musala te ba yibi mbongo. Siko baluba oyo zo ke ko s'adresser na bango ba yibi ke président mu yibi. Batouné ba mi yibi ba collaborateur na yo. Donc yo so ke do ça la campagne président mais oza contre président. Bocha ba kere za ba révélation, bocha ba étoile. Est-ce que vous comprenez ba kamwa zoloba? Ok do ça la campagne, ya président mais zoloba bêtise, président na batouné ba osala. Na yo moko za la kati ya bêtise wana. Wako dénoncer ngo ke penza oleli. Oleli 4 ans de pouvoir, hôpital moko tezo salema na Mbujimai. Ok penza na hôpital na Mbujimai oleli. Oleli nzambe okamati ta maduswa minene. Maduswa minene o filmele biso sko biso tozo tala. Yo siko muto Bukalenga Boeba. Pouvoir eza ya baluba. Siko ozo sala campagne, o sala contre campagne. Ba tilo wobi ke tilo bazala chance te bandeko. Tilo mbazanga chance. Tilo mbona pas de chance. Donc azo me babato o baza contre ye. Tilo mazo me babato baza contre ye. Amemi bango penza na élection et na campagne pro campagne o eza interdit. Siko batongo le basala les campagne bala kisake président zo sala ba bomba makambu. N'est-ce pas? Bango siko bazo dénoncer en plein campagne. Kutu bango babandi campagne va siffler banda. Babandi pro campagne na bango mais ezoko déstabiliser bazo se déstabiliser bango moko. O elengite. O elengite. Bocha ba cœur et belé bocha ba commentaire. Elengite bo partager vidéo sinon la kati na vidéo na kei. So na monia wa 100 personnes te na kei parce que to kenda bino ka bongo. Parce que ça manque pas. Est-ce que possible moni makambo lolenge boy? Bo kende ko sala pro campagne oza penza na délégation ya président. Okomi kuno komi ko sala contre-attaque. Ya Bukalenga bobengaka Bukalenga boetwe.
bana Mbujimai, bana Rananga, banetu, moyo anye, muji malaba, to. Les amis, kongweze lenge, bukalenga bweba, boza elengi, boka ngaso na zota la kaba, gwe boda ulala na oseka. Na koi na mabele na lobi, tchen. Mama Tony, bonsoir. Hata la kaba yabi, bukalenga ngweza ya boyo ya chana na ndenge oyo, do tali peza bukalenga ezanga tina. Bukalenga ezanga tina yoza la délégation bafuti opposa na bango, n'est-ce pas? Okomi kuno bandi ko dénoncer bango siko yozo e bateke ozo sala contre campagne, ozo dénoncer mutu o asali musala te, o dénoncer na moi makasi mama Dodol. Bozo bakiti boka batoya do ozo dénoncer makambu ya buzoba. Oyo président ya bukalenga boye bana batu na ye ba osala te. Yo kadisi ozo dénoncer batu na ye te. Ozo dénoncer nde président. Parce que ça ye wana. Tala sikoyo. Place ona linga Kongo. Na ota peza bi o ba mvuluzi ba olobisa yo ko. Oh soki ba nani esprit nyoso bato ba kufa na est ba ofungulo munoko ozo comprendre te ko zo sala contre-attaque. N'est-ce pas? O comprendre angote. Ozo comprendre te que yo obeta ba be makasi contre président la yo. Sikoyo kadisi ba congolais ba bizengi bako oh merci papa Ronald pour les étoiles, n'est-ce pas? Yo kadisi sikoyo ba congolais ba kizengi bako dissocier chilo monakati ya bakambwana, mais le cerveau de la tête c'est lui le cerveau. Papa Luyundula, c'est lui le cerveau le Chilombo. Donc, ozo yako dénoncer Chilombo. Yo kalisi biso toza bazoba, ba congolais ba bazoba ba koloba. Non, Chilombo c'est le meilleur. Chilombo yende muto asali makambu. Chilombo akendaki boye. Te. Attends. Comment tu t'appelles toi? Thierry, non, si tu continues encore, toi tu me dis pas ce que moi je dois faire. Tu me dis pas ce que je dois faire. Tu écris encore tes bêtises. Moi, est-ce que tu me payes? Est-ce que moi je suis ta boniche? Est-ce que je suis déjà ta femme? Au moins une place naïb Sabino Boza ba mal éduqué. Ba Congolais belé ba mal éduqué. Moi j'ai pas besoin. Hein. Moi on me dit pas ce que je dois faire. Donc comprendre. Maneti nanga eza yanga. Na lati yango na ndenge nanga. Yo tu ko chama soko no asikoyo, n'est-ce pas? Tu me dis d'enlever mes lunettes. Pourquoi? Pourquoi je dois les enlever? Pour te faire plaisir? Moi je fais pas plaisir. Hein. Moi je fais pas plaisir, je fais pas cadeau. Ok? Tu t'étais ici, sinon tu dégages ici. Parce que sinon, on regrette ngai. Nga sakalate na ba impoli. C'est pour ton information. Na sakalate na ba impoli. Donc si tu n'étais pas là, ouvre grand bien tes oreilles. Oyoki, ouvre bien grand tes oreilles là des gens qui ne t'ont pas éduqué. Moi je suis pas là pour vous prendre en charge à 100%. Je fais ce que je peux. Mais j'ai remarqué que oui, les Aramao. J'ai dit que j'ai une conjonctivite. Ma fille m'a contaminé de la conjonctivite. Donc, si tu me vois, je viens avec les lunettes. Ça peut être aussi le style. Hein? C'est quoi ton problème? Donc, apprenez à être poli et à être un peu discret. Parce que sinon, moi, je vais vous mettre à jour. Comme toi, tu ne cherches pas la discrétion. Je vais te mettre à jour et tu vas les regretter. Moi, je ne badine pas. Tu as compris? Je ne badine pas. J'espère que tu as bien... Tu as yoki, hein, ma koutou na yo fungwami. Pour ba mibala ba Congolais ba kasara bazaka mibali. En tout cas, bo excusez nga mibali bela ba Congolais ba mibali. Des pauvres années que Chilombo est en train de vous miner là-bas. Donc, je disais comme ça. Donc, bango ba okende ko sala campagne. Soit disant ba sala ba bima attractif. Ba pesa penza elengi. Mais ba komi kuna, ba komi ko dénoncer pouvoir yabo. Bazo dénoncer pouvoir na bango. Si quoi bazo dénoncer pouvoir na bango, ba Congolais ba otala. Ba Congolais ba otala ba collaborateur te ba Congolais ba otala Chilombo ye moko. Ndana ba Congolais ba otala. Ba Congolais ba otala ba collaborateur tali bango te. Parce que tout se règle à la présidence. L'aménagement des 145 territoires et les candidats à la présidence. Donc Chilombo est au courant quand ils sont en train de détourner de l'argent. Chilombo c'est lui le cerveau.
Il a pris beaucoup de l'avance, il a vraiment évolué parce qu'avant c'était Bavidi et banane. Des preuves années que Bavidi et Bayibi Bambongo, Tomoni Bango, modèle Bazo Sala, Bazo Brade Mboka, modèle Bazo Sala, ba corruption, modèle Yemoko Chilombara ko expliquer biso rétro-commission. Rétro-commission, Tomona Chilombara ko expliquer biso rétro-commission. Ayebisi keza normal. Donc Bango Bazo beta la Bango Masolo la Bango ba rétro-commission, makamuna Bango ya Shekula, makamuna Bango ya Kimutema, mabe ya Koboma Mboka, yango na Bazo Sala. Vous comprenez? Sikoyo, bango siko bakei bazui soit disant, moi si na bango azalaka sexy chocolat. Kongole boye bakabute, Kongole boye ke peza, bakabususu biso tozo bona, yango te preza. Baba, il faut koye bakamwa ba tunda yo. Oye mwa ba tunda yo, tali pe ba manzoto, otali mwa ba kote boye nini yo lakisa te. Pole te babiso wana tozaka ba, bo tolongolaka tokoma ba police fashion. Toko ba police fashion, tozotala, siko totali morphologie, totali habitude, totali vulgarité, totali tout ça, totali yo totios qu'on a case. Moi peut total encore mono ezati. Parce que ça va pas. En live comme ça n'allait pas. Na télévision ça ne va pas. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas apprendre. Il faut connaître ses atouts, hein. Il faut connaître ses atouts. Si quand tu l'embazola, rabiso ka bato lolenge boue. Azola biso kaka bato lolenge wana, azoli biso bato lolenge wana. Papa docteur. Hein? Azola biso kaka bato ba incompétent. Amemi moi si soit disant moi si ozaka na mbanga. O ayebi mokili mobimba. Aye wana siko moi si angola salele campagne, ako mosala contre campagne. Biso ba congolais to fungoli misuti. Tozo ba publier ngo to publier ngo kitoko. Ba video nyoso yo osala to publier ngo kitoko. Comme ça, tu as pensé à la bakati ya baluba nyonso bazara ko loba chintu cheba ba yo ka penza mutema pasi. Bata la penza ke oui, hôpital central ezaka lolenge bongo, ata banque de sang ezate. N'est-ce pas? Ata banque centrale, banque de sang ezate. Atelo moko ezate. Siko yoka ba congolais balobi Congo ezana bato mayele, mais Congo ezana ndena ba buriki ebele bande kolanga. Mboka oyo ezoko beba modèle parce qu'il y a plein de bourriques et puis les universités ne forment pas des gens. Oui, oui. Les universités là ne forment pas des gens. Beaucoup de gens, ils vous disent pas la vérité. Parce que de moment, en fait, les Congolais, bon, on peut s'abisso basangwa lokuta. Oh, en Afrique du Sud, bah, médecins, ils sont bazaka ba Congolais. Faux et archi faux. Oh, batanga, la plupart, bah, zonge la classe, bande konanga. Bah, yebisa kabino te. Ou soit à ça, on est bah, des gardes. Il faut to yebisa bino. Hein? Il faut pas y sabino. Ba plupart des Congolais mon arabaké en Afrique du Sud. Bazonge la moi ba classe. Bazonge la moi ba ke ko tanga lisusu obo mona kawana parce que na inikini kuna bazana ba ordinateur te. Tous les domaines, ba domaine nyonso. Ya mukolo. Bon arrivé. Hein? N'est-ce pas? Bango nyonso ba Congolais bozo mona wana. Oh bomona ba o basala kana Namibie, basala kana nani, bazongela ka classe bakosa kabino ke o bango. Oh, ozotala ba faculté ba médecine ezala ba mboka mususu. Rien à voir avec Inilou, Inikinou, je ne sais pas qui. Rien à voir. Alors les Congolais se sont mis ce complexe de supériorité à Pamba. Où ils travaillent dans les zones rurales, où ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. C'est juste donner les médicaments, regarder les plaies, changer les plâtres. Il faut que Sabino Congolais, botika ko rêver. Vous êtes vraiment en arrière. Et tant que vous n'aurez pas reconnu que ouais, bah médecin, oh, médecin, et tout ça. Bah médecin, voilà, bah généraliste, oh, bazanga expérience. Bazanga labo, bazanga loko. Tali université place, bazo formé, bah intellectuel, au regretté. Nde wana bilo wako kumisa biso ba Congolais bazakuna la Afrique d'ici nde ba médecin. Oh yakala. Ba Sud-Africain, ba na ba grand médecin. Soko kena neti ba indien. Ba indien baza ba grand médecin, baza ba médecin ya makasi kuna na Afrique du Sud parce qu'Afrique du Sud des nation arc-en-ciel. Eza la bikolo nyonso ba indien bazali, ba africaner oya ba mindele bazali, ba ngosa bazali, ba zulu bazali, ba ndebele bazali, ba ntswana bazali, baze belé ya kosakana te. Ba pe mayele na science. Po bango ba okende na mode du jour. Do bazo kende à jour. Bilo ba Congolais botikala la ba médecine ya 40-45. N'est-ce pas? Ah oui? Botikala ba mode ya ba 40-45. O nyonso bomona ka bango kuna bakenda kokota lisusu classe bazongeli batangi mwa ndambu, mwa physique bazalaki nango comment?
Moi, comment on appelle, anatomie, moutio, batangaki, bakesu kotanga, et puis ce n'est pas facile. Et belé pe ba pratique la bango, baza pe na numéro te, baza la matricule te, ko benga ngo bongo na Congo. Hein? Il faut te bisabino parce que Congolais ça qu'on rêve trop, Congolais tika rêve. Tika ba rêve. Si tout ba médecin o ba outi a ba né 90, oh yo kutu ya né à 18 ans à Kabila, kutu wana nde ba bouriki. Moi j'en connais. Moi j'en connais ba bouriki belé comme aka mutu botanga na ya za ko comprendre kutu 1 plus 1 lobi na yo et 1 plus 1 lobi na yo 1. A comme médecin de yenini. Et puis abimi misi net abeli saki mwana azaki malade ou bien mwana kufa ki abimi pédiatre, abimi spécialiste pédiatre. Tout na ye place ni yokenda otanga pédiatrie, ayebi na yete atanga nulle part. Bon partager, il me reste encore 40 personnes pour la lobe. Tout le bamakambo ba église wana est remplacé ba musicien, ba bostra. Ba bostra ba remplacer la bango ba fali, ba bostra wana ba soki ba prophète nabino et tout ça. Et ça système ya occupation. Batali côté musique et aussi mbate. Toza la bango kaka boto kanga bango penda koto yo kia. Musique ezo kota te. Diaspora boy bêtise ya musique. Siko batali neti Kongola zene bolole. Kongola saka ba information te neti nga na zui nga Bible na ngeza na biandri kuna. So na ya wana bimi ma pasteur ba Congolais bele ba olandanga. Ba opesa pe ba dîme na ba offrande. Na ba action de grâce. So nga bandi kaka nzambe na tubeli. Na lobaki ba bostra salaka. Bostra sa neni. Sambela. Owa so kala badi ba na lobaki na boss sala soki ba meko, comme le nani ba mako, ba meko, ba moko, comme le nani bostra wala mkolo bostra. So kala yeka bika na lobaki na bostra de bostra. Ela sala, ela lobaki na sambela. Yango wana na eko tubela. Na tubeli penda nzambe ala naki gana butu. Abetinga mbata na mukongo. Na baluki bo abetinga mususu na litama. Na baluki susu bo abetinga mususu. Omona ba Congolais ba we olandanga. Neti bangungi. Ba meko. Ba we olandanga neti bangungi. Oyebisi ba go kaka nzambe abetinga na mukongo. Epe abetinga mbata. Ba Congolais ba olandati. Na bandika ko bima reke. Oh na zalaki na mukili. Na zai koloba sambela. Nzambe penza zalaki na nga kanda. Yango na bela cancer. Siko nzamba chaki nga paza ti abomanga nga te po na za na plan. Tala ba plan ba Congolais. Ba plan bidon. Ba plan idiote. Nde ba plan ba Congolais. Plan na yo eza ko abrutir batu. Mais plan ya batu mususu bazo ko fabriquer biloko leo bazaki na Las Vegas kuna. Azaki na bazaki baninga nyoso. Bazaki na Las Vegas. Bazo sala bazo présenter ba nouvelle technologie. Mutuka moko ezo changer nango ba couleur. Mutuka moko bo ezo sepi ndenge nini. Bilo bo vandika biso toza dans un pays riche où il y a pas d'industrie, où il y a pas de fabrication. C'est quoi fabrication la bino ko bebisa batu mitu. Na batongo bazo kende ko se faire dépouiller. Bazo ngindisa mutu. Bo mala makamiso to sala bino. Biso makamto ko sala bino bo regretter. Makambiso to sala bino bo regretter. Biso penza eza guerre. Vous ne pouvez plus venir ici embrigader les gens. Vos petites usines là à la con à abrutir les gens, on va le faire fermer. Et ils vont faire la prison. Moi je vous garantis ça. Vos petites histoires là-bas à la con que vous ouvrez partout pour abrutir les Congolais idiots. On va le faire fermer. Vous allez voir, moi je vous promets. Vous allez fermer ça, vous allez fermer. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Ah oui, biso tozo kende, tozo lingamboka e kende, bilo bozo linga kozongisa biso. Bilo kwa ba boss to bozo mona o, esa occupation. Occupation mentale parce que ba toi diaspora ba boyi. Ba diaspora ba boya musique, batali balobi ba ye boye na fali zongisa kotoyo. Zongisa oyo kombone nani? Zongisa kingani boye, zongisa botu boye, zongisa Kofi Olomide kotoyo, benga héritier Watanabe, benga soki nani oyo, benga soki kingani na kingani. Biso to chapenza libaya. Batali balobi faut changer stratégie. Biso peut changer nos stratégies. Vous tous là qui escroquez des gens, qui abroutissez les autres, avec bamakamumoko boye bamate amoko ezangatina, avec ces vols en bande organisée. Et que vous volez le peuple inconscient. Nous sommes dans des pays de loi. On va vous mettre les bâtons dans les roues.
Et moi, je sais comment. Boko tika babiloko wana boko lapa. Boko lapa ko? Boko tika église. Ba église na bino bozo ko sele la biso. Ya ko bebisa batumitu, ya ko bebisa bana la biso avenir. Bokangango. Bokangango. Eza nango le vent. Mutu moko auti ko zo ba kisine na Benin parce que na Benin bateka ba kisi na bazandu aye wana mate ya lokuta. Ezanga sa beta kama masese. Omoni soki yo zalaki bazalaka omoni soko vandaki oboti mwana et puis ozui mukandeza péché pesa biso verset idiot. Pesa biso verset. Pesa Yesu Kristo kutu ye moko basukola maboko ne makolo ndenge nini na ba parfait pa basi ba ndumba. Na ba suki. Eza érotisme. Kama sutra Yesu azai ko sala kama sutra na miso bato. To yeb sa bino bêtise Oh, bino bolingi ko comprendre te po biso to comprendre bêtise. Bo expliquer par quelle magie ka moi si moko boya ye, na basuki na ye, na pa fait atalo, abandi ko sukola Yesu makolo na suki na ye. Ba sukola mutu masuki na makolo. Boya bisanga. Ça va pas vous plaire parce que vous êtes des aliénés, parce que vous ne réfléchissez pas. Parce que biloko na bino, mutu na bino etambola bien te. Soki Chéra Brel, la belle, toi tu vas quitter ici. Moi j'ai pas besoin des gens comme toi. Tu es tellement bête. Tu as dégagé. Tu as dégagé. Moi j'ai pas besoin. J'ai plus beaucoup de temps en fait. Mon temps, c'est l'argent. Allez, tu as dégagé d'ici. Là, comme ça n'a bloqué parce que j'ai pas le temps d'expliquer comme aux enfants. Non, non, j'ai pas le temps. Abrutissement de gens, bazo abrutir bino. Bo ape mayele te ba otange na bino Bible, bo comprendre ba bi ayaki na basuki, n'est-ce pas? Azo sukola mutu, basukoli Yesu makolo na suki, bo mituna. Soki acte wana eza érotique te eza nini? Siko yo uti soki wapi na Bamako kuna outi na Benin, outi kuna kozwa bakisi na yo na kati ya ba wenze nyonso silisi ba wenze nyonso ya Benin, oye ko bebisa batu awa bafuti yo. Po baby sabatu po ando po yiba bocha bino ba tête rouge bocha na bino pe bocha ba cœur ba tête rouge wala kutu boyebi teke bo pesa ngaba comment futa nga na Facebook ko bocha na bino ba réaction c'est bon, toute réaction paye. C'est des centimes que vous mettez, de 1 centime par là, 2 centimes par là, mettez bocha ba tête. Il y a que vous qui n'avez rien pigé, un peuple qui est bizarre, qui ne comprend rien, qui ne sait pas réfléchir parce que ils ont mis leur cerveau en éveil là-bas quelque part dans un coin. Au lieu de réfléchir aux choses. Ce moutaboti pour la papier. Yaza na mukanda tazu mobile yaza na papier ba déclarer moi na bango. Où est le problème? Attention ka boti bébé papier salinine. Pesa biso verser. Pesa biso verser. Ozoro ba pesa masumu. Na basi yango ba kendaka kuna. La plupart d'entre vous bossa ba bêtise ya ba bébé papier. La plupart d'entre vous, on est contre vous, on est en train de prêcher sur vos enfants, baza ba na masumu. Yo kaka matea oyo bazo dénigrer bana na bino, bazo disqualifier bana na bino, bino pe bochango na mitu, après so bana ngwa bino ba baby, boko makuna, boko mi komi lela parce que pasteur wana lingi bango te. Botala kaka batu moko bizarre. Batu moko bizarre ba okende ko dénigrer bana na bino bobota na ba soi-disant ba ekobo, bana ba hors mariage ba bengi ba enfant illégitime, nde bango ba ofinga. Yo zala bango na ndaku tala. Les 12 tribus de Juda. Mais ozo kende bêtises o bazo finga bana na yo vandi na bango na bandako. Yo bota ba 12 tribus de Juda. So kutani kana mobali oboti. So kutana mobali oboti parce que yo oko yeba komela pilili te. Oko yeba ko calculer te. Oyeba pe préservatif te. Ozaka ka bibota bota. Après aussi ça ko bota tellement boti net ngulu, n'est-ce pas net boyeba ko se soigner te, libomo ko yo desparti par là, bourrele ko yo ti parti, ba mibala ngo ba kimi yo parce que awa entre les jambes eza ya ko kangama, ba verditude na ba choko na yo epai solo na mutu, kolobate ya ba kabelo, ba maquillage zo bebisa badra na yo sezaka salité parce que yeba ta ko te démaquiller te. Mobali ya kimi yo na salité. Mobile ya kimi yo na désordre. Si ko ke kosuke pa ba boss ba comme ko fingelo bana na yo ba 12 tribus de Juda. Yo ke la ga bato yo. Yo ke la ga bato ba 12 tribus de Juda. Ba 12 tribus de Juda ba ko fingelo bana. Ta la mode ba zo fingelo bana. Bana no bana masumu.
bana no bana masumu yo pe kizengisien ozo kende kaka oke pe kofuta siko yo bota bango déjà bana ba masumu eza eloko moko ko changer ezate oko kende na yo bisika nyoso baza bostra lobi na yo ke bana na yo ça ne vaut pas la peine qu'ils soient, ce sont des enfants illégitimes, des enfants qui ne méritent pas de vivre. Boyoka ba mater bokenda ko yoka boyoka ga ba mater bokenda ko yoka mater oyo ezanga compassion ezanga tolérance ezanga bomoto. N'est-ce pas? Bamatea pamba pamba. Maman obota na 12 tribus de Juda. N'est-ce pas? Obota na yo 12 tribus de Juda. Ozana bana 4 papa. N'est-ce pas? Si ko zoke de kolukani di kuna. Oko boma bana. Osala bango nini? Il faut ko boma bango. Parce que balobi na yo baza bana masumu, baza bana ekobo, po mibali wana okende ko bala na bango ndenge nini? Foto tunana. Okende ko bala na bango ndenge nini? Parce que yo ba pekiso balobi bana wala baboti bango boye baza bana masumu yo siko ko kende bala na 4 mibale obota na bango. Donc yo il y a plus d'espoir pour toi. Il y a plus d'espoir pour toi. Il y a plus d'espoir pour toi. Tu t'es fait baiser partout. Ton fils là que tu as eu, c'était pour les papiers. Tu n'aimais même pas les gens là. Tu as fait déclarer même ton fils là-bas. Donc yo, comme moi, nana apota repé ça umkandeza masumu. Donc yo kutuko okokende enfer. Li fait loza kozela yo. Ozo comprendre. Bamate ezanga tina, bamate ya pamba. Akamutumo ko kauti ko ya potoka siko lelo kasutuki baminda. Tala kango. O balobi azaki mwana ambassadeur mais yango makambongo ya Kongo yango tozolo bati. Tala mutumoko boyaza sans éducation. Bostra nabino sans éducation. Prestance te, éloquence te, comment, charisme te. Ata sozolo ba makamna zo ba buzoba. Atondi sita buzobe belé. Bocha ba tête de mort belé. Bocha ba bino pe bocha ba cœur. Kamutumoko boyeka yaka kopesa bino masese. Na mwasi ne lolenge tina te, yebo katikeli ko abandonner bana kuna, n'est-ce pas? Abomisa bato ebele, abikisaka mutu te. Abongisaka mutu te, n'est-ce pas? Ya. Azoko bebi sabino mitou, neti bozana bino ba mouton brebis. Bozoko kende kaka, avec la tendance des moutons. Et vous ne comprenez même pas que oui, vous êtes insulté matin, midi et soir. Vous n'avez pas le respect de vous-même. Même le respect de vos pauvres enfants des 12 tribus de Juda. Bozana bango kaka lolenge. Boze. Faites la guerre des étoiles et la guerre des cœurs. Faites la guerre. N'est-ce pas? Ba église a pamba. Kaye awa, kabwaki ngunda, kazui mukanda, soki mwasi yango akenda kopesa kango mukanda, kabostra na bino wala soki kabameko, kaye awa, kabandi ko gérer bino bato apoto. Boye bino bato apoto. Bato apoto boa, ebele ba bololé. J'assume ce que je dis. Ebele ba ma yelete. Bato ba vandaka na poto, situ ba rata. O barata vite o to kuta bango ebele mukende balongwa na bana bango baboti ba o mema bango na buzoba yo yaki awa baninga nyoso so bakoti vitrine basali moi projet yo okenda ko investir na buzoba, n'est-ce pas? Ata bilamba ngo somba eza nango malonga te osomela batu ba yoshi ba sumela ba sapatu moko botozo comprendre te soko comme clown comme ko sala biso télé match tozo ko tala ba vacances na Congo tozo comprendre yo te, n'est-ce pas? Aussi o rata na yo, n'est-ce pas? Osali bilokos e simbite. Otongi na bibwa to simbite. Otongi na matadimayo e simbite. N'est-ce pas? Obomi libala e simbite. Siko yo place oke osuke les akune pa bostra. Place yo osuke li wana eza pa bostra. Et là on dit nos ozo akuna. Ozo ke de se faire dépouiller. Donc on est en train de te presser comme un citron. On te presse comme un citron parce que yo ozo comprendre de tes systèmes. Yango bokoma mitema mabe. Bato apoto akala la plupart. Na lobi bango nyoso tout mais la majorité baza mutema mabe. So ba kuti ozo kende na ba idée na ba lingi ba bimisa yo na trajectoire na yo parce que bango ba rata vie makambo échange. Bino boyaka na poto boza ko kima mbila. Lelo biso to kima na biso mbila te so to moni ye yo po pas permis de conduire. Ozalaka nango te. Elo ozo kumba na permis ya lokuta. Siko biso bato asiko yo to ya awa. To yebi qu'il faut ça la permis. Toyebi qu'il faut foutre taxe à circulation, toyebi qu'il faut foutre assurance. Yo ba biloko nyonso tu wana, o viva tellement na mayuya, o komi desperate. Désespoir. Ebele pe ba lokota na bango ba maladie awa.
Si quoi bazo kanisa bako bika. Maman, nasi na presha binote. Na presha bino combien de fois? Soko si ologoti maladi, kende kaka hôpital, suka kaka na baminganga, ba opeso bakisi. Charge virale na yo ko kita na kati ya nini oza indétectable. O vivre vie na yo peinard pépère. Et puis so oza na maladie ba stress mususu ya ko bangisa ka yo ba bangisa ko kaka. Bandoki ba ozela o kuna, oko kende na lifelo, oko sala boye, yo kutu, encore yo bota 12 tribus de Jida. N'est-ce pas? Kaka yo ba ko kuto na bana nyos o chani alingite yango binote. Bato poto. De père et de mère o chani azolo beza ba binote. Ba de père et de mère o chani azolo ba. Eza ba binote. Po yo ba ko kuto obota na ba polonais, obota na ba ndibu, obota na ba tunyonso, likolo kaka ya ko lukaka bukanda. Siko chali alingi bango talingi ka ba de ba métis pe baza kati na kati anomalie. Selon le Congo, tala bato ba obeta maboko pe des pères et des mères. Na ba handicapé, neti ba mama mimi sungu boy bandundu, ba pe na kati ya trajectoire ya charité, bandundu pe balingi bango te ba des pères et des mères. Est-ce qu'il faut bolukela biso? Bolu ke la biso ba banani. Mama mimi sungu yebisa ngai chali alobi na bandundu. Na ba betiola. Na ba handicapé. Ata Idi Amin dada aloba boye te ba deko na ngai. Baba tati, ata Idi Amin dada aloba boye te. Siko chani alobi biro bobota ba 12 tribus de Jida. Balobi na bino boye. Baoluka ba de père et de mère. Bandundu baza kuna te. Banani ba handicapé baza kuna te. Tala bêtise ya batu oyo. Une société malfaisante avec leurs églises à la débile, à la con, qui étaient là en train de discriminer les semblables comme s'ils avaient déjà créé quelqu'un. Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas un sens d'observation. C'est parce que vous n'observez pas beaucoup de choses. Vous allez même acheter des Barbies, des poupées. Quand vous allez acheter des poupées, vous allez voir qu'on met tout le monde dans katikati. Na ba toba chaise roulant, na ba bébé handicapé, na ba bébé. Pour dire aux gens dans la société que oui, tout le monde est utile dans cette société. Quand tu es né, ça veut dire que tu as un truc à apporter, tu as un devoir, tu es un être à part entière. Que tu sois ndundu, que tu sois handicapé, que tu sois même les maladies cérébrales graves. Parce que l'État tika bangote. Bota la société la bino ko pola oyo, na ba pasteur na bino ya munoro solo. Ba pasteur na bino ba munoro solo. Ba bosta wana kavandi wana kaye ko escroquer. Bo komisa kango riche, biso to suki sa bango. Kaneti ba musicien ba suka, ba bosta wana ba osila kalate. Bino bo lela bo simba mutu. Moi je peux pas comprendre. Hein? Moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous êtes ainsi. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous êtes une nation de gens dévergondés. Où vous allez dans des endroits où on diminue vos enfants, on les insulte et vous-même, on prend votre soi-disant votre mauvaise conduite, soi-disant votre, comment je dirais ça, mauvais comportement, votre prostitution, on met ça à la place publique. Et toi, tu pleures. Mais tu l'avais fait? Tu l'avais fait en âme et conscience? Tiens. Congolais Mouzabana. Yango na kobemba bino na candy shop. Na sobela kabino ba bonbon. Parce que la plupart des Congolais sont des enfants. Il leur faut des bonbons, biscuits, chocolat. Candy shop. Je vais vous amener à candy shop. I'll take you to candy shop. D'être comme babino na candy shop. Parce que la plupart sont des enfants. Beaucoup de Congolais sont des enfants, des petits enfants. Il leur faut de bonbons, de chocolat pour les distraire. Même s'ils ont quelque chose de valeur, Congolais changé un bonbon, Congolais qui au PC chocolat, Congolais qui. Et c'est triste d'être avec des gens comme ceux-là. Babilo quoi ba église wana ils ont remplacement ya ba musicien. Parce que ba Congolais ils savent pas s'occuper. Congolais la moni maman tati a kene vacances. Et pourtant elle venait de traverser une très sale année l'année passée. Hein? À quelles vacances na mwana na ye? Sakani basali ba plongeon kitoko parce que vous ne savez pas. L'argent bo pesa ba pasteur bo pesa ba pasteur za bongo ke nango na vacances. Mbongo bo pesa ba pasteur za bongo ke nango vacances.
vacances balobi te kaka ko mata avion. Ah na poto to yebiti. Eza na ba avion low cost. Oko so mbape billet ya 30 €. Ok pe vacances. Ok pe lukiata ba hotel ou bien banda ku moko boye ba RNB soki banini babenga. Ok au vandi kuno ok vacances na bana boke ko visiter parce que vous n'avez pas d'occupation, vous ne savez pas comment vous occuper. Et vous êtes à côté de la pompe parce que vous n'êtes pas, comment je dirais ça? Biloko a bien et bengela binoté. C'est pour ça que vous ne savez pas vivre. Il y a des Congolais qui sont ici en Europe 30 ans, 20 ans. Atika kokota na cinéma te. Il y a des Congolais qui sont ici en Europe pendant combien? Ata musée à pas matika la kokota te. Il y a des Congolais qui n'ont jamais même mangé une salade. Nakati ya mboko oyo. Congolais aza awa, kaka awa na mboko oyo. Congolais ayebi ne makambu te. Congolais siko il a besoin d'aller dans des bêtises, ya babostra, bakende kuna ko yebisa bango ba histoire bandoki, oh bandoki babimaki koto yo, bandoki bazonga ki koto yo, wala ezo sala ezo pesa aza en extase. Congolais asepelaka bongo siko Congolais ko jouir na kati ya ba bêtises et Congolais apprend la méchanceté. Mutu moko boye kaka nulle part abandi ko lakisa makambo ya salité. Wala za makambo ya salité? Makambo buzoba parce que vous ne savez pas vous occuper. Moi, franchement, je regrette tout le temps que j'étais allé poser mes fesses dans les églises. Le temps que j'ai posé, heureusement, je ne posais pas mes temps. Mais je regrette le temps donné dans des conneries comme ça. Moi, si j'en veux de bota la modèle batongo à l'église, bazo bina. Bota la modèle babina, qu'est-ce que nzamba bina kabongo? Ba catholique ba memela bino makambo ya ba église. Est-ce que vous si bon monde yata ba protestant? Bon si bon monde ba bini modèle bino bozo bina. Bande, comment tu se masquer la face? Arrêtez de vous masquer la face. Allez seulement dans les boîtes de nuit danser. Allez dans les boîtes de nuit danser. Danser pour vous. Mais bon, tu as ma musique. Et on passe à bino goût na vie. On peut vivre. Mon coach, il vient de l'Égypte. Il est parti visiter l'Égypte. Il a visité. Mon coach. Bientôt, je reviens, coach. D'ici 3 semaines, il faut que je commence d'abord à me réhabiliter moi-même. Pour que je n'ai pas du mal à te suivre. Quand tu n'as pas outi na Égypte, outi comme ça la vacances na Égypte, c'est parce que vous ne savez pas vous amuser et vous ne savez pas vous occuper. C'est pour ça que vous cherchez des choses d'aller prier, abrakata imbrekete jazz, abrakata brokoto bro, onjombolo shikandembele, kibwisa pimpa, babima ki koto. C'est parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'art de vivre. L'art de bien vivre, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous cherchez ces histoires-là. Et ces gens-là, comme les Bostra et tous vos pasteurs là-bas, ils ont compris votre imbécilité. Que vous êtes des imbéciles. Et les imbéciles, on les traite tels que. Moi, c'est les mots qu'il faut. Hein? On les traite tels que. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont vous endoctriner. Ils savent où toucher. Comment penser. Là où ça choque, là où ça fait mal. On va te raconter les histoires de ta mère. Écoute, ta mère n'était pas mariée parce qu'elle n'était pas peut-être focasse. Ta mère, elle a perdu son mari trop tôt. Elle ne s'est pas mariée parce que la culture de là où elle sort, quand tu es veuve, reste veuve. Si elle va se marier, ça sera une femme qui a enfreint le loi. Hein? Ta mère, elle n'avait pas peut-être envie de se marier. Elle sortait toujours avec les hommes mariés qui la trompaient. Elle ne savait pas tenir. Elle vous a fait comme ça. Il n'y a pas de démons, c'était des choix que ta mère a fait. Dans sa vie, maman na yo, azeko bimana ba, azeko calculer. Nga yebi maman moko boya bimana ba mikonzi nyoso mobutu. Bana na ye nyoso bota bango na bato ba bota na mamukonzi. Azaki ne objectif na ye mama wana. Aso basombela ke bandaku. Lelo basombele bandaku bana ne bazoka bambongo. Chaque fin du mois, chaque 3 mois, ce qui combien, bana bazozo ba 5 000 parce que maman azaki na vision na ye. Elle azo sala kuna na kota ba mobutu, ye azo calculer kaka azui, mi etre nimi e bimi a chezemi. Aboti ata metre ni bako wanga na mwana ye aza kaka wana akobima kaka wana oye bazo bima na ye azo somba ba mapangu na ye ake ko bima susu na c'est des exemples que je donne, c'est le nom qui arrive, hein, je ne dis pas c'est ça. Ake aboti susu na avocat fulani avocat Mobutu ba futel ba sombele mwanda ku ba papa ngo bazeko sombela basi bandaku mama wana sala bandaku mama na zaki de visionnaire. Elle était visionnaire. En train de visionner, elle a fait ce qui 6 enfants avec pères différents, mais chaque soir, elle s'est en sortie. Aujourd'hui, elle est en train de vivre bien pépère sur son laurier. Vous avez me dit que cette dame, elle était bête. Elle n'était pas bête. Elle a fait les intérêts parce qu'elle sait qu'on vit ici sur terre. Et ses enfants, ils ont tellement beaucoup de loyers.
Après 3 mois, 6 mois, moutouna moko se retrouver moi 10 000 na kati ya compte ope sa bana na ye wana. Po yebi ke bana de bazaka ba faute de commerce na ye. Eza kaka yo, papa wana zo vivre na mbongo na bino, boko mi komona ye nzambe, boko mi ko forcer biso bolinga ye. Ah, moi je n'aime pas les gens. Et surtout de cette catégorie-là, j'ai pas l'amour à jeter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous connaissez pas les choses. Et vous allez dire que, et puis c'est quoi yo, ceux qui maman na botaka, na ba mibali nyoso ya riche, ba tikele ba mapangu, ba sombele ba mapangu, c'est quoi yo, n'est-ce pas? Yo comme kokende o, maman na biso abala tete, maman na bino ayeba ki makamuni na zaye ko sala. Maman na bino azaka mayele. Oui oui. Ko kende ko lobate ke yo maman na yo abala te, yango yo zo balate. Yo pezo ba décision na yo ya bien. Okende ka ko bimana ba bite board. Hein? Bad boy nde wa wana kinda kubemana bango ba garçon ba impoli ba garçon ba zangi éducation ba zangi constance mais ba ochoze bipe ba kimi eza mama na yo te mais mama na yo zo mona makambo sala ozo kambongo mama na bino mama na yo abokola batu na mbongo wana mama na yo sala ka shwa na ye yo zande bolole koya ko mema mama na bino mama na biso abala ka tete mama na bino azaye ko bimana batu par intérêt ye kuto sali selo na ya sala ngo bien po ba pese bambongo et Simbape. Donc, on met ma maman la bino na bêtise on a té. Oh, na famille na biso to bala na kate. Ah. Baba la té po maman na boko la pe bande ko na ye lolenge wana ke biso to banda ko komando zo aka ba mibali ya mbongo po ba pesa biso mbongo, ba pesa biso ba mapangu. Eh, siko bosa moko ba ko ya bisa bino ke o mapango wana bote kango. Boziki sango. Bo pesa esiko mbongo ba dim. Eza mbongo wa mabe, yo okola na mbongo wangote. Kala nyonso depuis okola na ngo ba mema ope na ngo na poto, okufa te. Bozo mona keza ba bêtise. Moi je me pose la question, c'est quoi ces gens qui n'ont pas vraiment l'intelligence? Hein? Moi je me pose vraiment la question, comment est-ce que bozo zanga sens ya responsabilité, na sens ya bon sens. La conscience vous manque. Un monsieur qui est seulement comme ça, qui vous amène dans des bêtises et vous rentrez dedans, vous êtes heureux. Il n'y a que toi qu'on a baisé gratuitement. Et ça fait pitié. Il n'y a que toi qu'on a baisé gratuitement. Sans projet d'avenir, sans savoir qui est le monsieur, sans connaître même d'où il sort. Ouais, ça, là, il y a un problème d'intelligence. Parce que toi, tu vas sans réfléchir. Tu ne réfléchis pas. Il n'y a que toi. Ce n'est même pas question des démons. C'est question de tu manques de bon sens. Tu manques la jugeote. Tout simplement. Arrête de chercher les démons. Ces églises-là, ce sont des églises oyo yati nate. Église oyo baby si ba papa mitou, po ba papa wana bakenda kolala la na basi, ba komi kobanga, bandeko. Makabusu soupeda e oboko tali ka mutu nga, je ne me trompe jamais. Moi je prends le temps. Je prends le temps d'étudier une personne. Les faits et gestes. La façon de parler. La façon de se comporter. Et puis, quand la kangaka, tu as mots clés. Kanga. Na yebi ke mutu aza moins sérieux. Na yebi ba moins sérieux. Surtout ba osa la combat. Na yebi bango. Ba moins sérieux, na yebi bango très bien. C'est pour ça, moi, je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas parce que chacun a ses objectifs. Il y a ceux-là, en fait, ils veulent arriver à leur fin. C'est quoi? Ils pensent que oui, voilà, il faut pas qu'on la politique ou la salité. Il faut pas qu'il y ait des fonction. Pour qu'on m'appelle tout na bango, la plupart des gens qui font les combats ici. C'est les gens qui ne dénoncent pas des choses par bon sens. Parce qu'ils n'ont pas de carnet. Parce qu'ici, sur Internet, c'est une visibilité. Beaucoup de gens cherchent la visibilité. Pour trouver la vraie visibilité, yakana nuna makambo a Congo. Yo lingi Congo mingi. Obandi ko dénoncer. Namute moye belo gozoluka. Namute ma tu sais qui tu es. Que tu n'as pas fréquenté. Que tu as des cadavres dans tes placards. Que tu n'es même pas compétent. Tu es juste une personne mythomane. Qui veut juste aller quelque part. Pour aller faire quoi? Ozo c'est là-bas bengi sayo. Mais si koyo. Bayebi yo ke yo bako bengisa yo toke de uliana bango. Parce que bayebi kozaka déjà moins sérieux et puis oza na compétence moko songolote. Bayebi kozano mythomane. Bayebi pe oza pas baiser. Tu ne fais que baiser les femmes. Tu ne fais qu'abuser les femmes.
Oh, les amis, il y a des gens qu'on ne peut pas amener. Parce que déjà, le modèle bazalaka, batindaka ezu mususu, kende kokota, akoti shekula, bapesi mbongo adode yango. Adode yango. Si ko bagarda ye dans balobi o yaza mwese so toye a bambongo ezoleka na boye ba million akoki mana mbongo nyonso tokolela parce que on se rappelait et tozalaka kuna ayiba kambongo moko akotaka na banque boye kope simba akenda nango libela pesa te akosi ke simba te mais toyoki kasombaka ba boye akendaka boye. Donc si tu es comme ça même dans le combat on va pas t'appeler même si au sali jalelo ba kopesa la yo le côté. Les amis, vous savez, vous crachez trop sur la mort de gens. Les Congolais crachent beaucoup sur la mort. Neti Papa Ngwanda. Vous crachez sur sa tête. Vous avez craché sur ses dires. La plupart des gens, voilà, ceux qui vieille H pour forever, vieille H forever. Mais vous crachez sur sa tête, sur sa mémoire. Et quand ça appelle Bino de Bossala qui va piéger, ma papa, on a caraboye, et ça va Bino. Parce que le comportement de Bino, dès le début, depuis que ce monsieur-là est mort, on vous a vu vous mettre en spectacle. On vous a vu comment est-ce que vous avez convoité sa place. On vous a vu comment est-ce que vous avez voulu récupérer les choses des mythomanes et des mythos. Les gens qui n'ont ni compassion ni empathie. C'est vous, on vous voit aujourd'hui. Le temps, le temps est l'allié de la vérité. C'est comme ça on dit, je ne sais pas. Bref, ce qui bouille. C'est quand on boni bino comment est-ce que vous avez pagnagna. Bo pagnani. Bobo Sanina Kobosa, Ngwanda, ça fait combien de temps que ce monsieur-là est mort? Ça fait pas longtemps, hein? 2 ans kokoka. Ti lelo, Ngwanda yebisaka bino nini? Bino bato bozo yebisa biso to voter Chilombo. Qu'est-ce que Ngwanda avait laissé? Est-ce que vous avez bien lu ces livres? Même ces vidéos que ce pauvre monsieur, il était grand, il était âgé. Il a pris le temps de vous expliquer ce qu'il avait appris. Il vous a dit quoi? Il faut tacler Chilombo. Kokangaye penda Chilombo. Kotia est hors état de nuire, le plus tôt, ça serait mieux. Par quelle magie vous commencez à nous faire le propagande de Chilombo? C'est parce que vous n'avez pas de cerveau. Parce que vous oubliez vite. Parce que vous êtes méchants. Parce que la perte des grands hommes comme ceux-là, ça ne vous a pas fait mal. Au contraire, vous avez convoité juste lui. C'était un homme qui était éloquent. C'était un homme qui avait quand même le charisme. C'était un homme qui avait le savoir dans son métier. Et c'était un homme qui s'est rabaissé. Qui a pu demander pardon. Toi, tu n'as fait que convoiter ça. Tu étais en train de penser que oui, voilà. Et voilà quoi. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est ce que vous dites. C'est ce que lui vous avait dit. C'est ce que lui avait écrit. Donc, toutes les vidéos que ce pauvre monsieur avait fait, avec son âge avancé quand même, il s'est sacrifié de vivre en pauvreté. Il a sacrifié même son argent pour cette cause ici. Et aujourd'hui, vous nous dites que oui, voilà, non, c'est Chilombo qu'il faut prendre parce qu'il est congolais. Mais parce que vous n'avez pas de cervelle, parce que vous n'avez pas de tête. Et ça fait pitié. Et ça, c'est la plupart des gens qui font le combat. Il faut ça combat neti Lumumba. Tout peut arriver ici au Kwache. Au Kachoe, tout peut arriver ici au Koufipe. Comme Thomas Sankara. Tout peut arriver ici. Ozui pe l'autre côté, mais batu batikali na yo ke ozaki koloba makambu. Mais bino osala ka combat sans objectif. Objectif na bino bokende kolia. Objectif na bino Chilombo a repéré bino. Bozo finga ye, bo finga ye, ba repéré bino ke bo finga. Bona boye ba position biso tozwa. Ba proposition tozwa. Bino boye avant que tout tozwa ba proposition toyebisa bino. Toyebi bango. So bino bozaki na carnet ongana za nango, carnet d'adresse. Bele bo panyanya kala. Bele bo panyanya kala. Bele bo kenda. Mais sauf que vous avez un carnet d'adresse, votre miroir, c'est quoi ça là-bas live, il y a le Kouta, qui n'ont pas de fondement, qui n'ont, il y a même pas de dignité. Vous venez ici
mentir au longueur de journée, faire des analyses à la con. Les amis, moi je ne comprends pas. Il y a des moments, en fait, j'ai l'impression que comme si les Congolais ne comprennent pas grand-chose. Les amis, comment on calcule les choses? Si, par exemple, je donne l'exemple. Quand on dit que les Congolais sont pauvres, par exemple, la communauté congolaise en Belgique est pauvre. Tu sais pourquoi on dit ça? On va calculer peut-être sur 1000 Congolais, il n'y a que 5 qui s'en sortent. Ça veut dire, et les 1000 là, et les 5 là, sur 995. Donc même les riches là, les 5 là, qui sont dedans. Nani atie awa, attends. Qui a mis pitié ici? Qui a mis pitié sur l'étoile? Quand je dis que, bon, quand je dis vous pouvez soutenir, envoyer des étoiles, m'aider à gagner de l'argent, ce qui permet de créer plus de contenu. Moutouache pitié, awa, nako bloqué au koyaka sous awate. Parce que toi, tu ne payes pas mon internet. Parce que toi, tu ne payes pas mes lunettes. Parce que toi, tu ne me payes pas en tant que le temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Facebook a compris ça comme ça. Oyo kaka na sengi yo, oyo ache tête de pitié. Banda ko longolango parce que ceux qui nga na silisi kaka boy nazo ko bloquer yo. Attends. Na ko bloquer yo ko yaka isusu awate. Attends. Banda ko longolango, c'est moi qui te donne l'ordre là de faire ça. Banda kon. Banda yes. Na obi boy. Sikoyo, bako calculer que oui, ba Congolais quand même, kaka 5. Nde baza ba riche. Oh, 995 oyo, ba pauvre. Donc, ba tchebino na kati ya ki pauvreté. Vous comprenez? Ba routio na kati ya ki pauvreté, on a parce que ba sali équivalence, ba sali balance. Ba lobi na yo koza pauvre, parce que même si yo za millionnaire, mais tu es le seul à être millionnaire, quand ils vont faire les statistiques, ils vont calculer, ils vont voir que oui, cette communauté, la communauté ici congolaise, c'est une communauté des pauvres lots. Même si toi tu es riche, on va te mettre, te cataloguer dans les pauvres. Tu es pauvre. Les Congolais, vous devez savoir un truc. Hein? Vous devez savoir un truc. Les Congolais, la plupart des Congolais, ne réfléchissent pas bien. Et même quand vous faites des vidéos, quand même, il faut tourner la langue cette fois. Chilombo, même si à Sali et Lokotel, Chilombo, qui a 5 buildings. Les hôpitaux flambant neufs, trop calculés dans les 4 ans. Combien d'argent les Congolais avaient perdu? Combien de temps que les Congolais ont perdu? Combien de gens sont morts dans les 4 ans ici qui sont en train de suivre? Maintenant, moi, des fois, je ne comprends pas les gens. Chilomba ça les loko ya moko kaka ya bien ezanga kututina. Oh, tolo basiko fachi beto bolo baate. Nga chilomba ça la ne nyonso osala. Et simba nango te donc il ne fait rien parce que ceux qui t'ont bandi ko calculer, to sali statistique. To calculer, to balancer. Il est médiocre, plus que même médiocre. Alors, des fois, quand j'entends mes frères, allez dire que oh, ce que ça est bientôt le bakakaka. Ne to lo bangote, il faut to tchango na katia makamunyo sur la globalité. Parce qu'un président qui dirige un pays, on ne peut pas dire que oui, à ça à côté ou bien côté à Tiki. Parce que entre temps, vous voyez combien de millions ezobunga. Le temps, l'argent, le perte des êtres humains. Toyoki a akuna na ba frontière ya ba bunagana. Ba frontière wana eza ba frontière o eza ba frontière douanière. Ba tu bazo zo mbongo ba Rwandais ba M23 bazo sala penza que oui voilà bango mutu bazo zo ba mbongo. Ba mbongo nyonso ezo kota na ba douane wana e komi ya ba Rwandais. Biso sikoyo so ichilomba tongeli biso ata hôpital flambant neuf ata asale biso autoroute. Biso toko sepela te. Si tout ce que to saka combat. Si tout ce que to saka ba to dénonciation. Si tout ce que to saka ba patriote. Si tout ce que to saka ba nationaliste. Toko komisa eta.
Congolais bobeta mabe makasi. Congolais bobeta mabe makasi. Talaka mbongo ebimana matanga ya papa Tshisekedi. Oyo cousin ya Tshilombo muto kende ko zwa yango. Aya akenda ko zwa penda 14 millions. Bakunda ngo papa Tshisekedi ba yibango. Entre temps bateka ba badge. Entre temps bateka ba nani les trucs qu'on met ici les pins. Bateka ba t-shirt. Ba bibisa penza ko commerce moko basala na place wana be bazwa mbongo ba congolais 14 millions bakeko tchango na ebembe ya 2 ans. Ebembe ya 2 ans na morgue bakenda ko kunda nango Tshisekedi wa Mulumba. Qui va nous rendre cet argent? Et ceux qui wana te bae kozwa 15 millions moko boyo ya ba rétro ya ba carburant. 15 millions moko boye. Okutu mutu moko akufa. Fi moko bakenda boloko, je pense basi bakimise na boloko wana. Posi aki ba biloko ba kamere na ba amida. Parce que vous les Congolais, vous n'avez pas le mémoire d'éléphant. Vous oubliez trop vite. C'est pour ça même vous rigolez. Moi ça ne m'amuse pas. 14 millions moko boye. Yaba hydrocarbures. Et 15 millions, pardon. Yaba hydrocarbures. Toi, kokita na mbongo ya 500 jours, ya 100 jours. Presque 500 millions et kenda. Toi, kokende na mbongo ya Tshijijulu. Ce qui combien de millions et kenda. Ah, waka makambo ya aménagement de territorial, ce qui y a ba territoire, il y a 144 territoires, 145 territoires. Incompétence à Tshilombo. Et même que M23 basi basili sa ki angwe pa ba mama dundala ezongi. Incompétence à Tshilombo. Et ça dit que Congo so sala manque à gagner. Incompétence à Tshilombo. A cela bino gratuité de l'enseignement. Bana ba keko mwangisa na système ya ba catholique basi ba tchaki ba makambu na bango bana bango batanga quand même moi bien. Bien penza te mais ka moi bien. Bazwa mbongo nyonso balia. Incompétence ka ya ba Tshilombo. Papa oyo uti kokanga balabala kuna na mbiza pigeon. Oyo soki azaka ministre ya santé. Kombo na lisusu na bosa ni kombo ne bochela nga kombo na ye. Azwa mbongo wa COVID. Alia yango. Siko so Tshilombo sali ata building mi bale mi sato awa. Est-ce que biso tokokumisa? Tomona ba voyage. O Tshilombo akendaka azonga kaka wololo maboko pamba. Siko bino bokumisa makambo na ndenge nini? Eteni Longondo. Merci papa Louis. Tomona modèle Tshilombo a dénigré tous les Congolais que ba Congolais nyonso bazara mayele te. Kaka bato espace Kasai inde bazaba bato mayele. Tomona comment est-ce que Tshilombo a sakana na diplomatie. Diplomatie agissante avec les voisins originaires. Comment on déplacer était. C'est quoi beaucoup misare pour anine. Yango batu bazana kati ya combat oyo. Ebele il faut ko rakobeta bango babima. Balongo batika koloba makambo ya Kongo bakendeka kolia. Soki balingi carnet ngala ko favoriser bango na kopesa bango ba numéro ya batonga na yebi. O ngana yaka koloba awa na pesi bango ba numéro ba ko senga kuna bacha bango bakende kolia. Parce que la plupart des Congolais ne comprennent pas que oui, quand tu es en train de parler pour ton pays, tu ne parles pas pour accéder au pouvoir. Tu ne parles pas pour qu'on puisse te récompenser. C'est du bénévolat. Pour mettre la tête, pour mettre des choses réelles dans la tête des gens. Pour que future génération ait tambola malam. Bonsoir papa, fils, c'est quoi là? Oh. Congolais vandaka wana azoka nisake oui yeso ka bandi kolobela mboka il faut azwa kaka yango tomona baburiki bakota na komba ozomo na penda mobali ya buriki mobali o alalaka basi partout alinga komeka pe ba mabaya. C'est pour ça moi je n'aime pas la légèreté, moi j'aime pas rigoler hein. J'aime pas rigoler avec les Congolais. J'aime pas rigoler parce que Congolais ozo solliciter en tant que patriote, Congolais veut te descendre sa culotte. Et ta culotte. Congolais zo sololae makambo mboka akomi ko tia libaya akomi ko draguer yo yamo kwa zanga vie. O memanga wapi?
ochanga wapi. Congolais tika légèreté. Yango ngai natala kabino na lobitala oyo. Il faut na memaye na candy shop. Là que nous sommes les babombo. Congolais soka kutani na yo bosala ka komba biso nyonso. E mo bopanyanga kama be makasi. Il faut bosala moi charisme. Na habite so na sala bato komba ou basaka komba na besa bino na pesa kabino cours ya coaching. Pour na kosala komi pesa respect parce que moi j'ai toutes des idées arrêtées sur chacun. Je connais les gens, les combattants moins sérieux, je les connais. Je connais ceux-là qui prennent des choses à la légère, ils pensent que oui, voilà. Je connais ceux-là qui veulent accéder au pouvoir, je les vois. Je connais Koutubao, il y a quelque chose, j'ai cherché. Bao Bazana manque à maturité, je le vois. C'est pour ça que moi, je n'aime pas me frotter. Des fois, je regarde, je dis non. Je ne vais pas me frotter. Parce que les Congolais, ceux qui s'y est, il faut, comme Kolinga, baisser les culottes. Ce n'est pas toutes les femmes qui baissent leurs culottes, hein, sans leur propre avis. Hein. Et il y a des femmes qui choisissent avec qui baisser. Et ça fait pitié. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Arrêtez vos histoires de draguer tout et n'importe qui. Parce que ni t'étais internet awa, tu n'as pas de papa. Ba papa. Ni t'étais internet, tu n'as pas de Alors quand vous voyez quelqu'un qui vient parler, ne détournez pas les gens de leur trajectoire. Il y a les gens qui sont forts d'esprit. Il y a ceux-là qui sont faibles. Arrêtez de vous rendre non crédibles. Parce que les Congolais belé, ceux qui ont solo là moi aussi, à comme komone mutakala, à comme kolinga bese kilote, à comme kokanisa déjà bakolalana. Les amis, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez apprendre à bien faire les choses. Vous devez apprendre à vous respecter et à vous faire respecter. Tu ne peux pas venir comme ça, avec des légèretés. On m'a dit qu'on peut se battre comprimer zangatina. Ozana na limite. Tu ne connais pas tes limites. Les gens doivent savoir, doivent connaître leurs limites. On se soutient ici. To bouquet tu allais qui bambongo bato ceux qui a Laurent Sokoko. Puis surtout yaka Koko telae. On reconnaît quand même son combat. On reconnaît quand même des choses qu'il dit. Toi qui soutenir awa, pour yiba ki pe mbongo angote. To mona ba jalou ba bima kuna. Boke cha yibi mbongo, boke cha yibi mbongo, boke cha yibi mbongo. Ayiba ki ango wapi ko yibeza ko sala nini? Ko yibeza ko yiba neti chirombo za ko yiba. Ko yibeza ko kende ko yiba na kati ya ndako mutu. Ko yibeza neti ba chirombo baza ko sala ba shekula. Ko yibeza neti ba chirombo bazo kota na kati ya kesa l'état, bazo ko dépenser mbongo à l'état neti comme si c'était de l'heure. Mais bon, Sokoko wana za ko bimisa mbongo ne ye moko. So batangi kaka ya Laurent Sokoko abimisi moi 10, abimisi moi 20. O mona ba jaloux ba bimela ka bokecho ba bimiti bokecho. Ayibi mbongo, ayibi mbongo. Ayiba kita? Ce monsieur là il envoie son argent de loin même. So bazaka ta obi ya bokecho kende ko cambrioler ndaku na ye to ko comprendre. Oh mutu avandi de soki na ba Angola na ye na ba Luanda. Akamati ake mbangu na yake soki na place batinda rambongo, batinda rambongo wapi? Ba ville yango na bungi yango. Alongo kana ndaku na yeso ki na wapi kuna akei ye moko ko tia mbongo na agence. Sengi mbongo ba pesi ye moko atie mbongo na agence. Bokecho a récupérer ngo na poto. Boye bisanga muyibi eza wana kote nini? Muyibi eza wana kote nini? Tomonaka ba jaloux ba bimia ba comme ko bimisa ba makambu. Na ya tina te congolais. Il faut boye ba eloko moko. Quand c'est fini avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de bimisa ba secret au kende ko sala place boza ko kende ko la basi, place bino basi baza ko kende ko la bino. Ça fait de vous des personnes moins sérieuses. Ça fait de vous des personnes pas crédibles. Tomona ba papa mikolo ba ye awa. Sans même qu'on calcule que bokecho azaka na mwasi ne kuna na bana ne ya mikolo na bakoko na ye. Baya ko bimisa ba masolo moko à l'ordre privé. Où des adultes devaient garder leurs histoires. Là-bas. Papa Romuald, merci. Les adultes devaient faire leurs histoires là-bas, Moussika, en tant que des adultes. Siko baswani, likamuka ya jalousie. Bo, sokoko apesi bambongo na ye. Babwaki mabanga. Sokoko eko silika.
aye kolo baba yibi mbongo na sokoko ango botalika sokoko ango bokecho pe omemela ka biso sokoko ngaza ki ko imaginer sokoko azale ti ba dokolo ne ti ba sidiki dokolo charisme intellectuel un monsieur intelligent qui connaît même sa culture njoka nde bolole sokoko bomoni siko bino bizwazwa tiko tomoni bango bazala ki awa vie H vie ngwanda omoni bato basala ka bazaka changement ya lolenge boye eza bato bako pesa bango mbongo babomi yo et puis baye na matanga babandi kolela parce que moto ako changer boye te makambo nyoso ngwanda loba vraiment ngwanda loba des années et des années. Il est en train de nous mettre en garde des histoires de balkanisation. Les balkanisation c'est salemi mbongo na biso ya badouane ezokende pa ba Rwandais. Makambo ngwanda lobaki tozo vivre en te. Makambo ngwanda lobaki pona Chilombo tozo vivre en te. Est-ce que ngwanda yebisaka bilo bokende kosalela Chilombo campagne? Siko bilo bozo kombo ngwanda boba o vie H forever. Boa bato maboma. Boa bato maboma. Boa bato bazanga maturité. Parce que muto azanga maturité atalaka nano avant de commettre acte, n'importe quel acte. Tu réfléchis d'abord à 5 fois. Qu'est-ce que tu veux commettre comme acte? Qu'est-ce que toi tu dois qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi les retombées? Les Congolais ne réfléchissent pas. Les Congolais n'ont pas beaucoup de dignité. Donc, vous pensez que les Congolais sont bêtes. Que les Congolais yé kakayo meni boye. Deka kotoyo, sala boye, zongi sa kotoyo. Congolais per vandi wana, azo betelo maboko, azo landayo. Mais au contraire, vous n'êtes plus crédible. Vous ne faites plus partie des gens qu'on a soi-disant portés. C'est pour ça moi maintenant je vais tourner ma langue 7 fois. Oh, ça je dois saluer quand même. Je salue la présence d'équipe en vita, maman Rita Crevels. Ah oui, il y a un millionnaire, hein? Il y a un millionnaire. Moi c'est un millionnaire, millionnaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu étais où? J'ai pensé à toi, je me suis dit, je ne t'ai pas vu ces temps-ci. Hein? Je salue la millionnaire qui panvita. Il y a Kenda Penza, il y a pour toi comprendre que oui, il faut qu'un millionnaire, ah, moi, c'est un millionnaire. Donc, je disais, yo, siko papa mukolo, tu y arrives là. N'est-ce pas? Au komi, au bandi koloba makambu, chilombo saliboye, chilombo kenda kiboye, chilombo zonga kiboye, chilombo. Ah, tu étais en vacances, tu t'es bien amusé. Je salue aussi la présence de Fatouma Miguel, la patronne. Maman patronne, la qui ça qui patronage na yo. Pour bilo wengi ba combo, osam to boss, ozo ke dekula qui patronage. La qui ça qui patronage na yo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour ba combo wala ngala ligi ba combo wala ba mitité. Parce que so boza la ba combo o ezo reflecter bidoté ça fait mouche. Au moins yo zo ka soza patrona. Ndoka dozo la patronne te comme ko vivre qui patronne mais oza patronne te bandeko. La lobby te ke la ligi na yeba kaka. Oza patronne ya solo. Pour maman Rita za penza millionnaire ya solo ya blagité. Batali bino. Bochaka ba kombo ka bichela chela te. Yo bimika la patronne de son mari. Ah, papa. Mobala wo yo nani? Mobala wo yo nani? Oh yaza oza patronne. Entreprise non nini. Mama la zo attaquer yo te la olo bakaka. C'est des réflexions qui arrivent comme ça. Parce que beaucoup de Congolais, ils ont des noms quand même très compliqués, très bizarres. Et de moment en fait, on ne comprend même pas. Ah oui, oh voilà quand tu vois bois bibi oh, yé miss de miss. Oh tali muningo lobi pourquoi toi tu n'as finga yo? Yo miss de miss à côté nini baba. Te babilo aussi photos à quand même la moi nini maman Fatouma kozwango pour toi te. Ezaka ka constat. Libisaga vraiment, j'ai lu les messages, je sais que tu dis que tu es patronne, c'est bien si tu es patron. Nous on veut des patrons dans la communauté. Pour qu'on puisse pas être des communautés de pauvres. Parce que les Congolais, c'est compliqué. Abimi kaka grand prêtre mère. Ceux qui n'ont pas beau, ça va le dire, il y a 12 tribus de Jida Kuna, balane baza bana ba ekobo. Mais Abima peut dire grand prêtre mère. Na boule les personnes avancées kazaka grand prêtre mère. Bozo bana ba kabwago e bebi saka batu bitu. Eza lango constat. Yo comme koloba yoza, yo ka batu mususu basali na ba plaja. Makambu papa ngwanda loba.
Papa Ngwanda Zoua Penda République ezwa en charge pour bako lycée Mayele. Batinda ye na ba Mossad, batinda ye na ba Israël, batinda bisika bisika. Lelo tozo wala ba bourri ba komi ko ba plager. Oh la République m'a fait monter. Te papa, ozalaka na yo mutu ya nani? Ya RCD Goma. O mata ba avion ba rebelle. République et ça là yo te okenda penza ko trahir République. Ne walo matasi ko ba avion ba RCD Goma et tout ça là on travaillait contre la République. Mais papa Ngwanda Zai ko travaillait en tant que service secret. Et puis il avait les capacités. Siko o ba Congolais penza makamususu bolo ba ka moronga na kamwa kabino ba plaja. Congolais tika bilobela. Misala okoma mutu, misala okoma homme intègre. Kolobate ko bemika kaboye, o nga na tanga otanga te. Modèle tozomo na attitude na yo eza ya bato batanga te. Boye biso ko fréquenter quand même école eza na babiloko mususu ko sala te na babiloko mususu ko lobate. So ozora penza vraie éducation, eza babiloko mususu tu peux pas te mouiller. Si tu avais vraiment des parents intègres, il y a des choses que tu peux pas faire. Même quand tu voudras ko tengama ozonga noki. Ozonga noki parce que ozala komona papa na azaki intègre. Ozala komona papa na yo azalaka mutu. Qu'est-ce que tu veux? Tiko ba Congolais bayaka kolakisa biso kaka bango nyonso na poto. Oh biso to sala boye papa na ngai mutu moko ya pauvre azalaka te na poto aw. Siko neti bango ba viva penza ki vraie pauvreté baza mukio baloba vie na bango ya ki pauvreté. Okuta bango bakomi ba usurpateur. Okuta bango bakomi ko changer vie na bango bakomi ko vivre bon mais siko zo mona makambazo loba na makambazo sala ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Et en plus de ça, ils vont commencer à te coller leur pauvreté aux fesses. Genre, ah, yo, ozolo baboye, poto, et sali ke oloba, ngana yeba ki déjà ba droit, ngana Congo. Je l'ai dit à haute voix. Il y a même les gens de mon quartier ou de ma ville qui me connaissent ici et qui croient à moi. Moi, je suis quand même prophète chez moi. Qui croient à moi, ils savent que ce que je dis, c'est vrai. À vérifier. Photo. Vous voulez ma photo à l'appui? Congolais pose un problème. Congolais ko finga yo. Ero ko lakise ke za bongo te. Ausenga pardon te. Omona boyika yazo finga yo te. Afinga tala yo elongi mabe pona bango. Soko tie maquillage te, osale loko te, oza elongi mabe. Sikoyo ko tia maquillage yango, bimi elongi soi disant mabe te, oke ko lakisa ba oloba pe, ba ko salo pe ba complimenter. Ba ko loba pe eloko te ba kimi. Congolais ala honnête. Parce que la malhonnêteté, c'est ça qui a amené notre pays à être tel que. La méchanceté là que vous avez gratuite, le complexe, les Congolais sont décomplexés. Bazakape na complexe d'infériorité, na supériorité ermoko. Ce que c'est sangami, bosale biso mwa nyama moko boazanga kombo. Congolais là quand même ndimakape. So mutu pe aleki yo, ndimakaka. La plupart des Congolais bandimaka so mutu aleki ba comme ko vimba. Oko vimba okoma jamais neti ngai. Okokoma ka mulai neti ngate, okokoma na poso propre neti ngate, okoma na suki ya ba bébé neti ngate, okochano ba kabelo modèle olingi, okotela choko ti okokoma na cancer neti Deniles. Vous comprenez Congolais? Vous comprenez? Pour biso choko tocha choko te. Kabelo kutu tocha, tozo cha ba kabelo biso tozo cha ba kabelo moko tale ozo comprendre te, eza suki te. Vous comprenez Congolais? Oh, comme appelle la souki à neti yangate, miso ngo rouge, neti ndoki. Na luka ki lobi. Na luka ki makasi, yango miso rouge. Ne maman contaminée d'une conjonctivite. Les amis, il faut t'oyer bisarabinote. Oh néné, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi ce que tu veux prendre. Il y a une autonomie et les carayo. Tu as pris quoi là-bas? Le saumon? Oui, descends. Les casses. Il fallait me demander, j'allais prendre pour toi. Tata balaki sa autonomie à niveau. Maman do petit, maman kolo lo pongo balobaka. Papa symphorien. Tozolo bakaka. Congolais. Bimaka pe bien. Sale la pe âge.
Moi, si nyo so balula ka te, nga soko luli ngai. Na ocho bouton. Ponga la ligi na nga te. Nga soko luli nga na ocho bouton. Nga za mwasi ya bolole te. Na ocho bouton na osepela na lisusu te po na moni ke oza moins sérieux. Nga soko luli nga na osepela na yo lisusu te, na kobanda olobiso lisusu te, na moni ko manke nga respect. Po biso toya na komba awa kosala musala ya mboka. Toya ka kolula mibali te, neti nga personnellement, je parle de mon propre compte. Moi, je ne suis pas venu chercher les hommes ici. Parce que mes frères, hein, vous êtes juste mes frères. Pauvre en plus de ça. Pardon. Bon, excusez-moi. Bon, le balanga vanité de vanité. Oui! J'assume. Parce que, pour nga la zoluka, na son bata munduki. Tu vois, la keko zoyo, kaka toke no wapi papa. Hein, ndeko langa mobali. Grand frère. Noko. Botik habitude wana, ils ont ça la bino moins sérieux. Batounet tinga naza la visibilité et naza pardon naza oui visibilité oui. Naza na comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je suis une personne avertie. Naibi makamba ba congolais ubela kate. Makamba ba congolais soko bimina congolais ko kende ko panza ko sala ko tuna ba vidéo à ton insu. A kanga ba photo comme ko kende ko kosa. Moi je n'aime pas ça. Moi, les gens qui m'approchent, si vous avez vos idées derrière la tête, moi, on ne me met pas dans les lits comme ça. C'est moi qui décide avec qui je dois aller. Et puis, moi, je suis venu dans le combat ici, pas pour me faire draguer. C'est pour ça que je n'ai pas na malembe, na ba suki boye, na yaka na se négliger. Hein, pour la yeko luka mibali awate, pour la nga bozaka ba frère, ba tonton, ba noko. Et suki wana, soko bandika ko changa litoi, na moni yo moins sérieux, na ko respecter oka wana, et puis na kati contact na yo, komeka kutute. Komeka kutute. Parce que Congolais ça na légèreté. Biso yona biso nyoso ba pauvre. To kende suko micha na kala ki pauvreté wana. To banda ko solo la nini. To lelaka. Ngala lela makambo ya Congo. Ko se consoler nga yo po lelaka makambo ya Congo. To ko se consoler ndenge nini. To ko baka couple bilela. Lela. O badi ko lela deti ki benz. Lela ko. Ya leli fema. Masole ko baka chilombo sala kiboye. Chilombo kenda kiboye. Boba, y'a pas les lits. Mboka la biso ekoufi. Mboka la biso ekoufi. La ligne d'angate. On s'en rappelle à misate. Hein? On comme rappelle ba livre te. Autant que rappelle tous appels à idéologie te. Papa, toi bata ko lelanga na yo. Te. Wotika makambo wana eza malamu te. Eza malamu te so bomoni mutu nyonso mwasi nyonso balula rate nga neti nga boko lula ngate pona osala bino bêtise nga boko lula ngate mes frères bo lula ngate na osala bino bêtise eza conseil nazo pesa bino tozo solola bien tika kaka na cadre wana ko solola to solola makambo mboka to regretter ensemble ça s'arrête là. Soko bandi koko mona nga mwasi na omona ngo koza manque de respect. Nga na lambelaka batu te. Nga lambaka 2 fois par semaine. Sikoyo na lambaka 2 fois par semaine. Oko kufa nzalati. Wana ndako oyo. So bibali baye to bandosala ba tour. Ngala pangusi ndaku lelo, yo pangusi ndaku mercredi. Ngala reposer sous vendredi. Lundi yo pangusi ndaku. Okokoka. Il faut to yebisa yo parce que yo epala nga eza eza parité. Loko biso tozo senga parité. Il faut to vivre ngo pe awa. Ngala repasser bilamba. Yo poko repasser bilamba. Siko bala oyo nga baza ya yote. Est-ce que kokoka ko repasser le bango bilamba? Ponga moko mama na bango na repasser bango bilamba. Tolo balade. Bozo mona keza tina te ba biloko boza nango mitou derrière la tête. Eza mabe makasi. Botika biloko wana ezo lakisa bino ba moins sérieux. Et puis so bozo bundela mboka. Boko kende ko se lié na batuka ka lolenge boete. Ba bundela ka mboka te po bozo ba fonction. Ba bundela ka mboka po bobo cha biloko na mutu. Ba Martin Luther King ba mona te. Place Obama comme ka président. Ba mona ba Beyoncé te parce komi ba millionnaire. Ba mona kutu te ba Tyson ba komi ba millionnaire.
Na era kala umona bato bakendaka na ba nini wana bazaka ba millionnaire te. Ba pele kutu bazaka ba millionnaire te na kati ya na ba football na bango. Ba athlète oya ba américain o bakendaka ko sala ko senga ba droit civique na bango na Berlin bazaka ba millionnaire te. Lelo tozala batu mwindo ebele bakani West alobi pe alobi. Tala neti Meghan Merkel abimisi Harry ake ko sauver mundele. Botika biso biso toza ba Esther. Toko ya peta obega Esther. Yaka kotoyo. Noko. Siko na obenga yo. Noko. Yaka kotoyo. Nga wana na sina zui mutu ya Kagame yango yo. Chango na sakoshi to bima. Noko. Mama you get. Mama you get. Ma pepe. Merci beaucoup. Hein? Tala. Biso toza ba Esther. Biso toza biabino te. Boka ngaka pema. Boza pena basi na bino. Hein? To boza pe na babasi na bino. Boza pe na bamakango ebele. Il faut kako zo basi nyonso papa. Ah te. Te. Simba te papa na ngai. Ezalaka te. E simba te. Biso toza ba Esther. Toko benga yo noko. Yaka na porte. Mutu yango yo to chango na sac poto bima bien. Noko. Noko. Yo siko noko lingyo dame. Mwanankazi. Wapi kosali ekobo, osali pa inceste. Ne mélangez pas le sexe avec le combat. Ne mélangez pas le sexe avec une cause. Cause qui est noble. Ça fait de vous de personnes moins sérieuses. Donc, bino ata so bozu pouvoir, bo kende kana makambo ekobo. Batu ba okende ko sambele pa bostra, kuna bango nyonso kaka problème la bango ekobo. Ekobo, ba mususu basala ekobo na komba. Ba la 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 basi na komba, ba la 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 bango, kuna bakanisa ki bakoti mabala, basi yango pe ya komba. Oya ba Kabila dégage, Kabila dégage. Bazaka wana ba ke kuna balali lali bango, siko bakoma na kento, bakoma na mutema mabe, parce que bango basomba ba yiba bango. Tulanga bayiba bango nini? Bayiba bango eloko na bango. Bakenda nango nili par. Basi ebelo baza usala komba. Toka ba masolo na bango ke balala bango epa ya ba kombata mususu. Siko bakoma siko na kanda. Ya bao ba yesika baza bien avisé neti ba biso boy. Déjà dans la vie de tous les jours totika ozala ba légèreté. Tozaka kaka na moi tozaka na jijote makasi. Babilo mususu otaleka bo jeunesse oyo mais atoza jeune wana osali ba erreur wana ozongela ngo lisusu te okomo mona ngo nkele po batu mususu bakola na bango te oké bisika musala oké kolala la kuna sans promesse de mariage, sans promesse d'une relation sérieuse. Oké kaka balala yo kaka olobi kolala nga 2 fois 3 fois na kocha biloko kuna na se akokanga mate po musala na ye kolala la na basi a profité comme toutes les autres à qui il a abusé. Arrêtez de mélanger les choses. Vous les hommes là du combat, arrêtez vos histoires de vouloir baiser tout le monde parce que ça montre votre contre campagne. Non mona bino na osala bino contre campagne na yebi ke oyo bidraga oyo stabilité te oyo na yebi bango. Bomoni babiloko wana ifo botika. Yango moni ebele bokoma kaka kosambela pona ekobo. Ekobo eza na ordre moral. So oza muto ekobo oza na cadre ya ordre moral. Moralité na yo eza malamu te. So oza muto yiba kabiloko oza na ordre civique. Oza muyibi aza un civique. O comprendre siko soko yebi koza un civique. So oza muto ekobo il faut kotika. Kotika. Eza teke okokota jeune prière. Il faut conscience lo banayo que oza un civique parce que oza muyibi, oza ko vandaliser babiloko, oza ko yiba biloko ya l'État. Soki oza muto ekobo, eza malamu te ko la na basi. Ezo silisa yo crédibilité na yo. Basi nyonso balandaka bango te neti ngabo keba na ngai. Mususu wa komeka suko drage ngai na koyaka kaka na masolo wana na panziango. Ngaza ngai panza makitati. Ngaza ke panza makita. Dobotika ba blague wana. Donc les amis, pour finir, je récapitule, les églises veulent remplacer, ils ont remplacé les musiciens. Les églises mona mako soki meko uti na Benin, baza na ba histoire moko très bizarre, bostra oyo baza bazoko remplacer ba musiciens. Bostra. Ye na politique ya ko nuye disusu ba diaspora.
Po ba diaspora ba komi moi logique batali ba lobi bato ba komi kozonga batu ba esola makambo bonzambe. Bonzambe waneza ya lokuta botika. Nini isusu? Ba kombata oyo ya lokuta ba kombantaba. Bango chilombo bengaka bango ba kombantaba. Oyo bazoko linga ko kende ko ntabane. Ba kende ko lia. Bo kende ko lia malembe. Bokende kana malembe kaka bokende kolia bolo bape eloko te ekosala biso eloko te mais eloko ko mukozwa baninga neti baza bazoba yo ye awa o dénoncer et pourquoi kolia kombantaba kende kolia kombantaba et puis botika ka kozwa bato yo baza ba repenti neti ngwanda wana boyaka ko ngwanda zaka terminator en tant que service secret bien boyeba makambo le kaka na ba KGB na ba CIA na baladu makuna boyebi makambo lekana akuna na ba oyo ba juif soki ba musadi soki ba nani na ba nani boyebi makambo lekana na sekuna boyebi batu combien ba limwisa bango ngonda yaka koloba awa bo assassin yekuta senga kata pardon aya la musibino bo iganga ka awa VH forever boza penza bizarre boza lokuta boza ba profiteur boza bato bolinga ko diembela na bakombwa batu boyaka bino moko te po bozwa batu bokomi kosakana na baninga VH forever lelo tomoni yo VH apekisaka biso ayebisaka biso to plaquet chilombo tozokoka ko plaquet chilombo te au sol le mettre hors état de nuire c'est ça que vient Ngwanda lobaka bino nde bosacrifice comme yo na benga kisoki kingani to mona ki bino awo est-ce que par rapport à bovanti yango malamu est-ce que makambo zole kana kuna c'était comme ça comment vous pouvez être des gens comme ça? Vous, les kombantaba. Bilande ba kombantaba, bozo na respecte, si ko bato yo bofinga na bango. Bato bofinga na bango congolais boyebi ke mo vuto za na mwanda mbwa dignité. Mama mpepe. Mama ma pepe azo pesa penza mo pepe. Congolais photo za na mwanda mbwa dignité. Dignité ringi ko lobo moni Congolais za na légèreté. N'est-ce pas? Congolais za na moi azana rejeté makasi ngane eti so ina sina fingi yo wewe to sito fingani toko yoka na kateto komi penza rando à vie exacte kenga na kovanda on a bandi ko planifier ou kufa ou quoi que ce soit tu ne viendras plus dans mes carrés nango okota susu kuna te donc poto sito beba ni respect Congolais e barate ke il faut ko bannir mutu à vie soki mutu kaka ata bozaki baninga fingi yo bo fingani bo bimisi ba secret boko solo la lisusu te peut-être c'est dire bonjour parce que vous êtes des humains Congolais e ba makambo na te ta siko bato ba kombantaba o ba kimi ba komi ko ba biso to ke ko voter Chilombo bo finga Chilombo bo finga mama na bango bo finga bato awo siko ke ko zonga est-ce que Chilombo ko sepela na yo biso ke ko luka liwa comment vous réfléchissez à te ozo ke ko luka liwa bo finga ofinga yo solo baba fingo te papa biso to finga opo to komi ka adverse neti ngala ofinga poto da yebi ke yo po finga bo finga fayulu awo bo traité de PD papa la ngai siko ngaso ba fiyo ba yo finga yo siko na tourna yo to komi ba adversaire to finga yo te to finga na kutu soko meki kaka ko ya ko tuna ngadi kambo modèle ko exposer yo okolapa vina yo mobimbo kolapa Congolais na pesa bino na zolo bana bino makamu nyonso en globalité bo fungola ka matoi bo comprendre makamu na yebi soko zaka na mutu na yo bo si bo fingana na ye ko sala confiance te bo ko makaka te relation des êtres humains bonjour akota na ndako no te po batu mususu bazalaka na mutema ya makasi yo kanisi asi abosani yo takoya ko salo ya minene Congolais yango wana ozomona bato bakufa na présidence kuna bato ba kokende pe kokufa neti ebele o bakomi bakombantaba oyo bakokende kufa kuna parce que bafinga quand même babimisa ba insanité na minoko na bango bokebaka so bosi boswana kana mutu makasi bobeba ni penza bosali ba 6 mois bolono makana te ba inane botika la ka bongo bosa approcher te kutu na fête oza na musika na ye vers na yo ikenge po Congolais zokufa na buzoba Congolais za na légèreté wana ezaka kama makambo akalesi eleka oui eleka mais moi je connais pas ton cœur c'est pour ça moi chez moi il y a personne qui vient ici et je n'invite pas des gens la lingite ba ope ba kenda ba okotaka jamais nga mutu te tika ba tuna porte tika ba ndeko na nga na porte penza po to zwana
Oye pendant au mono ke nazali, oye au sonner dans tous les sens. Na boy, pour je ne te fais pas confiance. Na yebite pourquoi zongelingai. Kosenga ka pardon ya makasi boy. Et ça l'a raté. Congolais faut boké baka. Bino bokolo baka toza bandeko dans les Christ, lokuta. Monaka Christ sort na Yesu kaka na kurusu, babosa na kasala ka masanga ya kitoko, babosa na ka bimisa ka bambisi, babosa na ka alamusa ka Lazare. Basala irando ba asuka kana na ikurusu ti lelo azo akoka kozonga awa te po azo banga makasi Yesu Kristo banga kakozonga awa pobolo ba biso kaka il revient bientôt akoya te po modèle bo usala ka ye ako banga turo ekuto awo bosi bokomi na babomba atomique bokoyo kotie mususu na zolo po kala bozaki bo crucifier ye sikwa kozonga ndenge nini ako banga na ya kozonga te akobanga akozonga te po modèle bosalaka ya minene po azaka distrait neti nga nazalanga na distraction te. Donc c'était ça, les églises ont remplacé les musiciens, donc on se doit le devoir de les mettre au retard de nuire. Et oui, moi je connais comment il faut qu'on fasse, comment les mettre au retard de nuire. Tout ne se dit pas ici, mais on va leur mettre au retard de nuire. Quand neti to tchaba musicien au retard de nuire, ba église wana pe to tchango au retard de nuire. Oui. Petite idée. Écris-moi ça ici. Ou envoie-moi, fais les captures, tu m'envoies ça le truc. Fais-moi les captures. C'est un lien. C'est un lien. Note-moi ça. Mais je ne dois pas le faire maintenant, je dois me concentrer en fait. C'est dans une demi-heure. Que tu dois étudier. Oh, ok, ça va. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors je vous quitte ici, je vous laisse. Et au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.